kala tozwa coupe oyo papa na ngai soko boti pe mwana mwana pa ka tangi kelasa ko pe na ba 5e humanité alinga présenter pe tala moment to yozwa coupe fona kumisa nzambe yo moni na kumisa nzambe na ngai na drapeau ya Congo yo moni na beti boye pona lokumu ya RDC na bakisi to sepelite papa nini susu po coupe wana talaka Mali bazui 3 siko yo yebisanga na 3 o bazui wana to zane sengo makasi lobi no bakangi biso bakangi biso ba sentiment eza bembete bebe kutomona bebe kutomona baba twa mvibo esopi bango tokomine bango biso na sana se mari esopi bango na téléphone Alors on a www.cleboa.com et Zabongo Freddy Akimbe Doli Lorea Oyo Ayela Rabino toujours actualité na laksa bino ndenge ambiance ezalaki ndenge bato ba sepelaki ndenge ça dit biso na www.cleboa.com de la nation Papi Guéné Pichu Mangaya Grâce Teddy Kalarène pona nini pété les sous na yo pe les sous Loulou la Rose Eliane, Paola Schengen, Maman na Prince, na London, et Suki na Fandi, Nathalie, na Mona Mingi, Mutoyo, na Linga, na préféré Ming Kotala, que vous vivez quand à l'international, bienvenue Ndombe, et na Yopé le Soussou, Merle Bao. Juliano R. Kamel, Julie Mekatol, toi, à on a quatre grand hôtel, toza on a grand hôtel, ba joueur na biso, Lelo Baye, ba joueur Baye, c'est-à-dire pona komona bango yo yebikaka eza pasi mingi eza grave ezali somo mais bandengulanga bazali balati ba bloko belé banini masa yakana ndeni bien tano kaka kamera ba joueur baye lobito gagnaki le ballon mukena. Bon, nazane sengo et surtout na ba oyo babanaki ko murmurer na sa mitema et ça ba journaliste quand même ba comment ko murmurer. Mais le ko la coupe payé na sepeli yango kutu na eli sous pona te kana participer. Épreuve yango. Simba 100%. Voilà, Simba 100%. Yo pe ya le ballon neni. Bonjour à tous, bonjour, notre na biso na ndaku na zana sengo fort. Donc na zana sengo mo boyelo incomparable la vie na ngai. Incomparable la vie na ngai, tala raza sengo incomparable la vie na ngai. Position za ndenge lorsque tu gagner, tu sepeli tu chan, ba jouer ba mais pour le moment la bango passe mingi. Yo lo ban. Bon, ça passe pour tout le monde, tout le monde on a écran, na bilili mais le ba ili biso le ko to kokai na ngo ça. Tout le monde ba kaka. Balia ba fana non ba fana non ba calme. Balie so basisi kolia apo bakobima bakote makuna tokomona bango boza mno kimia bat nyosa na nda una pesi bino mbote nyosa fali nyosa mufunga nzale mbote fali moindo baya mashali bete ma fatu mbote atro mbote atro ma fatu ende ndolanga ya mama oleki liboso kamera na ngane nini ndeni yo Fepele merci position position te sepeli ka nde to coupe na RDC toye na ngoti na mboka na biso et ça biso sengo mais to senga ki na ba ko za mboka le ifaki batika biso to sepela na coupe sikamo na kata stade mais to zite en sepela te mona ba na ba payer belé ceux qui va gagner c'est ba gagner bakenda ko sepela bango tout et sikamoko na ba Côte d'Ivoire to mona ba gagner ba zo ba coupe to mona ke no ba beta ba 2 jours à férié ça la biso bien mais biso ka ke no banda to bandi ko landa ba to koti boy balandi ba kimisi boy balandi to sita ya o sepela te Total makamwana na kolobela ngona katsape na ngambu bon matampi yango na solo na zolo betawa matampi Sonal capitaine ya DSMP Otema Pembe oh bena
président ya staff ya bangala ye yo Rigen. Donc ndenge ça va eza rosakana te. Bino mo bomoni ka libende to ye nango to bisali bango ko ya. Bino mo bomoni eye équipe nationale lo makasi RDC. Na minute oyo to zwa mwana na biso auti ko sala priorité ya mboka ya RDC. Talande to ali. Yo mo so mona talaka. Yannick Bangala. Donc l'obile to gagner qui c'est grave. Donc ezaki somo ba émotion. Ba maman ba kuei, ba maman ba leli. Biso mibali do somo makasi, somo trop. Talaka. Tala sengo. Artiste c'est bango, artiste c'est bango yo. Fatou Fatou yo. Fatou yango sengo to. C'est tellement trop. Non, RDC lo makasi coupé. D'ailleurs, le barou tes atis to leli. Tu sais bon que bana basika toujours bana ba lela. Et toi soutenir vraiment Talara. Yannick Bangala ba lobi moi na RDC. Ya lo bezati coupé do ba lapa. Ya lo ba ezate. Ya lo ba tide lo ba te. To busana no wa. Herman Lampoyo. Na ba tide neni. Bien. Mais Namonio, Patrick Bangala, vous sepeli n'engé tous coupe quand même. Et tout sepelaté, tout les litres trop aussi dans ma tanga. Tous ça na ba blessure. Après tout les la lisusu. Donc Nzamba eba que non le quoi tout aussi na moi mamoko. Faut pesa biso moi sengo mo boto sepela. Donc pesa biso sengo moi makasi dans la minute oyo. Toi ne sengo moi makasi ta ka ça le wana ti. Oti na ko lela. Mbamoko ko mbamone sengo ta ka ndenge zalaka. Donc RDC le makasi to bisa ba que non linzanza wana to ya nango. Donc linzanza pende ça qui to makasi. Linzanzana egoya wana ko tu Chancel Mbemba oyeba ki linzanzana egoya mais awa nazo ebate awa Mwana mama tala biloko Ricky Ballon tala biloko Mwana mama tala Ricky Ballon diable Ngoma Voilà. Bogi déjà ambiance. Dabi Ricky Ballon. Ouais, na minute tozolo bandeli kamwa Ricky Ballon bende la makala. Moi na biso sali musale monani. Donné to pona ye. To yesu koto mola bendeli ya makala to bimisi 3 joueurs. Deuxième gardien na vita. Na misusu marqué so bawanga na meto ebi bango bana makala. Dans la minute to na besoin to mona bango. Babombi bango pona nini? Na minute wa na minute to apona Ricky Ballon diable asali musalo mona na miss alati mendai na ye. Dans la minute le kumo to zo pesa ye kutu donc na éviter. Le kumo bazo pesa éviter tellement vous oh na basuki comme blé Kindoki et comme blé ni talarara 100% congolais Kindoki toi on s'appelle trop coupé binomo bomona bastema ba artiste ba koti marambango poza football yo ebi za football wana vraiment tobo yango te naka taper ata na mwana ngam oh banani wana susu bazo ya kuna ça dit makambo yo Anja Kimbe Faroza la na Kenya omona grand hôtel eza inondé eza boni yo papa et les méchants qui est avec tabalé Dimbwaki ya Congo mobimba oh ne so kinkole comprendre babi méchant remercier kinkole méchant remercier kinkole c'est que yé au photo moi petit qui avant 5 abeta chan yé avant 5 abeta chan mwana muke na bangenge na ye na babi na ye dans la valeur na mwana kinkole pe commune na Ntsele lisusu nzoka pe nzamba yebaka pe kinkole o nzoka nzamba yebaka ele ya meshake talaka mboka moboyo ba pêcheur melelo pe bimisi meilleur buteur à Congo c'est que bien la zone awa déjà na sisi na tala pena no koto yo Nzambe Anja Kimbe Faroza na Kinshasa au moins la sentiment de la nation nazo bana yo yakakin aura sentiment na mona epe petit nanga Karine Mokonzi azali awa awa na moni awa tout quand Nelson Munganga bakanyusa ba sentiment eze bembe kutomona ebembe kutomona baba twa vivo esopi bango tokomine bango biso na Saint-Marie esopi bango na téléphone
oyo lo baksani na bakisi to sepeli te papa nini susu po coupe wana talaka Mali bazui 3 sikoyo yebisanga na 3 o bazui wana tozali na esengo makasi lobi no bakangi biso to sepeli te batieli biso bajipe à la police to vandi lelo lisusu toke ozo bango bana na aéroport bakosi biso bakiti na ndolo te tozongi toyebwe baza wana to bengi ngulu pitaka 6 mne na Congo abeta na vita o comprend sikoyo to ye sikoyo toya bakosi biso bakosi biso o bakebe parce que toya bakosi biso na quand to mona ba boyezaka quand même ça coupe et ça coupe et ça te que o eze bembe ba yibi c'est bon na coupe suba yiba maintenant suba yibi ya mari ba yiba kit siko ba yo su wana vraiment oyo ezaka ambiance vraiment mais boko bato babule mamo ekeko nzoka nde ekeko te masa nene Mundo makasi kitoko joli oyebi ke oza mwindo merci nayeba vraiment nazala mundu nalinga ute mata otalaka Congo c'est paradis na minute je suis trop fier d'être un Congolais donc malgré basalira ke non to sepela na coupe en te main esengo eleki mawana ebe akangi bino bo sepela te na ebité abaleki nango mwambango netira général Kanyama et utayi likolo voyez pe il faut à exécuter quoi marambo uti likolo yango aleki nango show toujours à temps et remon nango te moi souci ça en main et sengo leki et sengo eleki vraiment mawana ebele quoi talaka couper na RDC sikoyo yoye pona joueur nini la sikoyo na epo na bango nyonso wana po bango nyonso wana babeti kitoko bango nyonso wana vraiment bamfuki tulenge munganga bope taka na minze momo ya Congo po na Léopard donc ni yemana to beti bango fimbu bazui fimbu ibenge koche ibenge koche aza vraiment artiste ndekolanga yo lingo bani vraiment impression nga eza keno souci mabe pour na mboka ndeko dabwedo ngongo ekauki moya lo bakute eza te ma souci eza keno batira ata toliaka mbongo yango te batira biso liberté ya kosepela ba joueur na biso vraiment biso tolingi kimia to sepela ba joueur na biso toliaka mbongo wana te baone baliaka mbongo na biso esengo biso kaka komona équipe na biso ebetani loko eza coupe to sepela ma souci mabe ba balela bango mbongo ma batika biso na joueur na biso de impression nga ezaka ka joueur na biso batika biso na esengo na biso de souci nga ezaka ngwana donc merci à tout pour ba joueur nga soutenir ba joueur nyonso de sepela ndeng couper donc rien à dire Patrick Etimi voilà donc na bambino chaque joueur oyo akendaki na chan oyo Rwanda c'est-à-dire eza na ba supporter na ye bana quartier bana commune bana Kinshasa partout na Congo ba ko soutenir bango malgré baza na hôtel du fleuve ba permis sinon nzoto mais ba supporter ba bi ba okende te ba za na bango net sawa na za na bandeko baza ya mombo ndeko na ndeni bienvenue na ngai position na moni bino ba bash banini bo sepeli couper quoi to sepe makasi talaka masa na biso sa fierté na biso na ba na biso de masa biso de ko ti médaille masina Petro Congo o ba masa ne ya ebi to ana yo sepe makasi masa na ngai ya médaille ba masa tout za to ya sepe la makasi talaka jeunesse na biso to ko ti moi médaille sali bien fort to ya sepe makasi sepe la makasi mais quand même na masina mo boulot ça qui te ba déranger bino te quand même te mo boulot ça été na calme makasi mo boulot ça été grave c'est bien tembe kitoko taka mumbu o Petro Congo bani yango alezi mombo Petro Congo yango bomoni yango tembe sili Franki Fuki bino to biso batoni to ye tembe ya suste yango yo mombo lusala Franki Fuki to yaki déjà yango yo kitoko makasa alezi Petro Congo tembe sili ami balé na fuki ali Petro Congo ok to continuer d'abord to continuer l'équipe nationale et Kinshasa équipe nationale et Kinshasa et tamola mais maman sapé bazalia wa o baza ba staff bongo ya gardien na biso matampi ndeko neni malamu papa yoko mona ko na Fortina Twema naza coordonnateur général ya fondation Matampi Vumilei c'est Jabande Salama déjà sikoyo matampi lelo gardien à danger lelo yambi kitoko le makamto le kitoko na ebité sentiment ni bozala ngo seroni ni bozala ngo
ezalaki parmi barêve na biso tondo ozela pa matampi parce que tobayane musika kobanda carrière banda ti lelo oyo tozala toujours derrière na ye tondo souhaite un jour ayamba équipe nationale pa pesa titre oyo ezala qualificatif na mboka lelo oyo à côté na baarchive ya mboka eza sentiment mpona biso baleki na ye bandeko na ye batoto travailler ensemble donc soki nasolaki yango ekokisami matampi c'est grand depuis que c'est Bandeli, il a sous-côté. Et quand on rêve un jour Mbappé mondial, pourquoi pas? Parce que la réalité football, c'est possible d'appeler ça là. Et la réalité football, vrai chéri Nenio. Merci, bonjour. Bonjour, la monnaie on a un serment makasi, mais ma tampi lelo, ma tampi a CP se bat. Dans de Ronanga, vraiment grand frère nanga ma tampi. Frère nos propres. Oui. Yo comment on a? Judith. Judith ma tampi. Tatane c'est un coupe RDC dans tatane c'est un makasi dans ming tolo batindeka bo mona. Voilà, ndenge na olbana bino engaye maramoyo lobi na tête drapeau, le sous na tête drapeau. Ça dit biso na Cleboa www.cleboa.com biso linga ndeboyi. Heureusement pe mutaki ndaki pe Rwanda aye. Amataki avion boye, akiti boye, azapeka boye ndeko nanga nene. Bien papa na ngai. Siko couleur na yo yo tozo banga yo nini kaka te bobange logo te po eza fierté ya lokumu ya mboka na biso na sepelaka na Congo makasi po na botama na Congo naza congolais pe na okufa congolais na sepeli ya trop match ndenge bauti kobeta bale na Rwanda po na lingi na yemba nzembo moko boye na bongiselaki Ibenge yembango bango baloba Ibenge asila bango baloba Ibenge asila asila te yake mobembo na Rwanda asila te yake mobembo na Rwanda lelo ya yeli biso coupe esengo nazane esengo moko boye kala tozwa coupe oyo papa na ngai soko boti pe mwana pa atangi kelasa ko mpe na ba 5e humanité alinga présenter pe tala moment to yozwa coupe fona kumisa nzambe yo moni akumisa nzambe na ngai na drapeau ya Congo yo moni na beti boye pona lokumu ya RDC siko yo poke na Rwanda na kenda ki Rwanda tende ko na ngai ezalaki mukolo ya finale na tongo na ba 7h na koma na aéroport Anjili boye ba chef ba ebi ba regretter makasi ndenge na tikalaki mais ba remesengaka makasi ndenge na zalaki to zali na bango wana to sepe na bango longo ba sepel singa onga pe na zali na ngwa plan na salaki ya mona ke na simbaki nzela na zongaki na ebeka ke na kotala match wana na TV sikoyo eloko moko ikamsi batu ndenge batu balobi ke match oyo na Mali to beti te bango nde ba beti biso bale te balobi oza RDC RDC ba comprendre phénomène à RDC te moni Ibenge aza grand coach moko boye to ebi place abanda ko coacha te mais o ayebi ndetinga na ebi place Ibenge abanda ko coacha te mais na moni kaka nenga coach le Léopard afanda na ngwende na ye aumela na kiti na ye wana papa ko linga ko landa biloba baba tuté yo moyebi ka mwana Kongo linga ko loba mais yo fandaka na kimia papa na ngai nazane na posa to mona na ngana yo oyeba nga soki naza nani oyeba soki na lingaka nini na veya so lingaka nini na RDC naza na posa na kutana na papa na ngai Ibenge pardon pena s'il vous plaît papa naza na posa na lukaye adresse na ngai nazali na avenue Kimvuidi numéro 63 commune ya Selemba utala commune ya Selemba commune ya Kitoko commune mwa Kitoko numéro na ngai chombo bayibanga pareil bayibanga chombo papa congolais biso ba congolais to lingani te tozobeta final kaka biso moko ba congolais to komi ko ignorer kaka ba joueur na biso to tika biloko wana foza na la foi ba bengi kondima so za na kondima nyaso ekende kitoko yo za na kondima te ozo komo chule équipe kasi yo za ndoki ya Congo yo mto lingate Congo evancer liboso eza yo yemba nzembo singo to sala kinzembo sika bamba bo mususu wana balobi ya Marie afanda na kimia na epo si déjà tozui coupe afanda l'aise pour tozalika na mikakatano po na coupe oyo loko ape tozalaki na matanga na ye to panzaki matanga na ye samedi to panza to continue dimanche maram déjà esili loko ape de coupe ye nzambe abatelaka motema ya Sœur Marie evana na kimia merci na suki wana nzembo pena ezate ona bongselaki Ibenge nde angwana. Merci. Ok, voilà, merci. Nga vraiment na komi na nga pe na suka. Tout ça na bande ko nyonso tout bomoni. Eza
lobby qui décoré na bleu rouge jaune et continuer petit lelo to latikaka bleu rouge jaune. Ça dit ba congolais to mo comprendre ce que faut to linga mboka na biso. Ndenge to linga mboka na biso mo ba bloka mike to bongisa kaka poto ka ba congolais. Merci na yo Chancel Mbemba 2002 omoni Joël Kimwaki Maramba Sali omoni Meshak, omoni Mombo, omoni Ngulu, omoni joueur wana nyonso tout surtout Bangala, Matampi, Maramba Sali biso na ebité. Juliano Erkamel Julie Mekatol, DS Longa, leader international, et Nayope Lissousou, Merlin Mombo et Merlin Bao, Ndekonanga Yakati. Bienvenue Ndombe, pour la nité na Yope Lissousou. Bienvenue Ndombe. Pour nité na Bakisa Soussou, Yope Lissousou, Oyo na benga mingi, Kovo V24 à l'international, Katiangala. Maman chérie, la sédoise. Tout le monde est là, Herman Emporio, Kitoko.